toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Nabiso to vete pema solo itali bongo zando nabiso ya Kinshasa to ko benga ngo bras de fer entre le vice-premier ministre et le gouverneur à ville Kinshasa, vice-premier ministre de l'intérieur oyo asalaki courrier mukanda pour la suspendre la travaux parce que ba information sa possession ici que bazoko sala yango la violation ezali na temps ya confinement. La mesure d'urgence sanitaire Zomaki, décision de la justice paie au niveau de la Cour de cassation parce qu'on va suspendre les travaux, mais le gouverneur, il faut Koba, sur le temps qu'il y a Zandouane aussi la terre, à l'état d'urgence et si la terre, pas qu'on le marché central. Alors c'est un bras de fer. Qu'est-ce qui se passe au juste par rapport à la situation? Il y a marché central, il y a ville, il y a Kinshasa. Voilà, thème principal au émission de Bisso, peut-être. Il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, ceux qui sont deux invités à rendez-vous des auditeurs, il y a Mokonalelo, tous na maman Philomène Touloula Mbombo Kachala, Zali Toitali Maï Communication, il y a IDPS, maman Philo Mbote. Mbote Ndekomeda. Merci beaucoup, Nadenge. Pour répondre à l'invitation de Bisson Tomonalelo, deuxième invité, bon, on a peut-être Kala, Zali Bongo Jean-Baptiste Bomanza. Azali acteur politique, azali membre de la coalition Lamuka, Jean-Baptiste Bomanza Mbote. Mbote ndeko mopanzison. Na bi oza casquette belé sur la présenter yo sauté au les important au Baptiste. Mais oyebi o mosusu yo tiki wana yo de loba yango. Oyebi yango. Conseil politique. Mais kenda te na suka. Conseil politique il y a coordinateur idée pour la nation. Donc Jean-Pierre Bembe. Voilà. Et ça a-t-il Léo. Mais acte contraire il y a noté. Je suis toujours conseiller politique. Merci beaucoup de Jean-Baptiste Bomanza. Mbote na vie Maurice Lukou. Vient à son colibélé hein. J'espère que santé avec mon boulot mais ça besoin sunga a continuer que sunga yo pour me coleza ko ya to retrouver dans le plateau na biso na réflexion na yo malam. Alors tout va dans la maman Philomène donc maman Philomène Touloula Mbombo Kachala. Je crois qu'on a placé moi mon qui est surtout côté matière la biso na communiqué semaine dernière comme il y a justice, il y a procès, il y a 100 jours. Ndenge bolanda ke ba déclaration, ba témoignage, ba renseignement, belé salimaki. Moi pour les vins ailleurs pour zanini na déroulement il y a procès la microzana. C'est vrai que les 11 pour la plaidoirie. Merci mingi de Komedar nakoki ko sumuka. Soki to kotika mbala moko na actualité ya semaine au sans que to lobela information ya munene o ezali bongo procès à 100 jours. Vraiment to pesi coup de chapeau na ndenge musala ezali ko sala malamu. Je crois que le peuple congolais a constaté que to komit na état mususu oyo to monana na makambo to zali ko mona yangote mais et quand muisa bangote parce que sous d'autres cieux ça se passe comme ça. Ezola kisake mboka o ezalaki mal dirigé et bakanisa ki peut-être que to continuer kaka na même élan ya ke ozwi na yo mbongo opesi tata mwasi na bino opesi leki na yo mwasi opesi mwasi na yo et bazoko ko tuna yo te bazako inquiéter yo te vraiment justice est ça la mato pesi merci mingi na moto union surtout à comprendre que la justice élève une nation alors ce que justice ezali ko lever nation et l'incolobake ba makambo so apamba pambo ekozala te ba immeuble bozo mone botama to bali ko comprendre que zakana ngombonga moyibi ozo mo pas ko comprendre te mutu abandi musala kaka lelo akomi na 3 immeubles 4 immeubles et l'incolobake salaire ya ba peuple congolais et que na immeuble wana et l'incolobake salaire ya ba journaliste ndenge ezali et que na immeuble donc miyibi. Donc, tant et que peuple congolais a constaté que les dirigeants depuis plus de, je crois, 40 ans, na kati ya mensonge. Biso zabana ya Mobutu te, to botami na mpiodi, to kufabeka na mpiodi, ezala rate,
tozaki toyoka ba maman so bazolo baké bazaki kolia 4 fois par jour bazaki kolia 5 fois par jour. Pourquoi pas tokoki ko rêver une nation oyo lelo yo peuple congolais tokozonga na ndenge tozalaki liboso mbongo wana ozozwango yo moko ozolesa mwasi na yo ozolatisa ndeko na yo donc kaka mbongo ezosuka kana libota moko to boyi makambo wana esengeli mbongo moi osezo le kana stade ya lelo to ba ke izo komema penza na vérité ezali komema na vérité parce que mingi bazolo bao na yo kaki ndeko presse pe oui bon moto moko alobi que non président de la république esengeli ya samba. Je crois que azui même ma vie n'a pas continué il y a parti politique mais biso peut lobby que tozo bangate pourquoi to teki télévision nationale les a pourquoi to boya quitter ce qui est de Vital Kamerhe azali ko samba a monique namba miyibi o esalami wana président de la république peut azali inculpé quelque part o ya pekisi ya tanga kombo kwani ko vanda na sima président de la république ndenge ezali mabe loba parce que mutu moko apekisi yo azalité état de droit yé moko président lobby en marche alobi ke ezato liaka na ezato melaka na yo bako sabino te ko na bombi secret chef de l'état yebisi ye abombela ye secrété abimisa yango parce que bakinyo so mona ki babenga ki na justice moko te andimi makambu na ye donc tozoloba ke wana ezali vraiment archifo mboka ya mbongo ya mboka ekoti na libota moko esengeli mbongo wana tozwa yango ndeko meda justice état de droit les caliboso ou accord politique tout tika makambo na sima accord politique il faut tambola na ndenge ya justice ndeko na ngai accord politique ekoko za le décide de la loi te ce qui accord politique ezali ko respecter loi te ça ne sert à rien ndeko meda. Merci beaucoup ndeko na biso mama Philo pour na analyse na yo na makambo tali 100 jours procès 100 jours ndeko Jean-Baptiste Bomanza conseiller na lingi pour placer moi mon enquête sur côté matière sujet na biso mko na lelo na déroulement ya procès de façon un peu globale moi observation nos amis ningi makambo leki jusqu'à mkolo tozalelo natondo mingi ndeko mopanzi sango ezambala liboso na leka na CCTV depuis que bo changer adresse mais pesanga ndingisa ya komi ya kité na devoir moko devoir ya ko présenter ba condoléances nanga na président de la république donc la histoire ba changer ka yango te ba origine politique nanga yebani aza compagnon d'élite condoléances parce qu'il a outil sous ko perdre papa le kinaye tout à fait et série abade yeza kolanda ye nzambe abatela ya pesa makasi pour ami occupé na makambo minene ya république condoléances wana pesi faut pas moi kombo mbela molimo ya liwana présidence ya république na kombo nanga moko pe na kombo ya libota na ngai merci bon otuninga makambo ya procès ndenge za koleka ndeko mopanzi sango nga nazali républicain wa nazali républicain naza kotala ndenge justice eza komene procès wana mais eloko moko na ngina lobawa liboso na ya na landi radio Okapi gouvernement libanais balobi bamoni bana mibale ya jamalo batangaki bakimi baza na Liban sikoyo balobi bakosala tu batia maboko bakopere na gouvernement congolais po bango balingi biloko wana esalama lisusu te eloko na kosenga bosembo ya solo esalama likambo wana ya 100 jours ba congolais bamona clair bayeba mbongo wana ebimaki ndenge nini na mitindo ya nani esalaki mosala nini esengeli eyebana ebongi tete chaque fois toyokaka ba millions ezali kobima na ba millions wana eza kokota na mabenga ya bato engape na kosenga justice esuka kaka na 100 jours te toza na ba dossier minene ebele toyebi histoire ya Bukango Alonso na landi ministre agriculture samedi azalaki invité à top presse alobi mbongo ebimaka 250 millions de dollars alobi basombaka 5000 tracteurs tango ya ye aza koluka ba tracteur wana na muinda na kati ya moi aza koyebe pa ba tracteur ezate komoni makamba coronavirus oyo eye kolakisa biso ke tozali na ba structure sanitaire ya solo te
Yo zali mopanzi sango banda ko couvrir même ba plénière kuna na l'Assemblée nationale. Matata premier ministre, chaque exercice budgétaire Matata za ko yebisa biso ke na mobu moko moko bakotonga hôpital ya sika, école ya sika na chaque territoire. Toza na 145 territoires. C'est un projet 1000 écoles. Na ba projet wana ba 1000 écoles. Nga na kenda musika te na kita na territoire na nga ya Bikoro. Na mona école ya sika ya Matata tonga te. Na mona pe hôpital ya sika te. Il faut balandela makambo nyonso. C'est pourquoi nga na yebisaka président tango abandi bokonzi. Na nzela habitando bike na lobi président soko lingi o mema mandat na yo malamu sala audit ya république. Parce que il doit éviter qu'il y ait même un peu mokumba et un régime où il y a outil collègue. Est-ce que vous mettez le règlement des comptes, soit comme il fouiller dans le passé? Non. Il y a fouiller dans le passé, peut-être à se rendre compte que soit pour fragiliser. Non. Aloba kibongo, aloba be justice c'est ça la musala nango. Biso souci na biso. Tobunda ki po régime à Mobutu ekenda. Régime à Mobutu ekenda. Afdel Eye Kokota ou Laurent Désiré Kabila yebisa biso ke baza conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Bayaki ndepo na kosala koleka mabe koleka Mobutu. Tolobaki pe Kabila kenda. Parce que Kabila azalaki héritier ya Afdel na ye na régime na ye. Poto banda sur de nouvelles bases. Mais lelo oyo ndenge toza kotambola wa coalition na bango wana ezali coalition malamu te. Et comme Mamboka na pole te. Parce que ndeko mopanzi sango yebi ke na suka na 2023. Bakotu na Kabila te, oh autorité morale la FCC non. Bakotu na FCC te. FCC au contraire bakoza la Pilato, bakosukola maboko balobaki na biso to sali malamu te. Botala siko bango basali eloko ni. Le gouvernement moto gérer en FCC. Assemblée nationale PFCC. Assemblée nationale les FCC mais bakowangana. Yozo mona bango FCC majoritaire pe na gouvernement. Tala ndenge mboke eza kotambola. Yo mona coalition eza kosalama na bosembo ndeko mopanzi sango. Biso na yo to uta bipai moko. Omona libanda te. Libanda eza na bipai babundaka libanda. Mama Philomena awa yo komona mokonzi ya parti. Mama Philomena yebi amote. Okomona mokonzi ya parti. Mokonzi ya PPRD ndeko Ramazan Shadari. Na réunion officielle à PPRD. Aye na kimono. Alors ça qui a ça. Omoni ndenge ba Batista oya ba Kacher na ba Brokensar ndenge ba salaka. Aza kotenga na kati ya ring. O to komitanga ba hyperkit politique. Est-ce que bato yo boza kotambola nzela moko bokomi na ba hyperkit? Sikoyo bolingini. Donc 100 jours na lingi bosembo kenda na ko anticiper te commentaire nanga na kokota na bozindo tango bakokata likambo wana. Mais souci nanga ezali suka kana likambo wana. Bon, jusqu'au moment où nous parlons, jusqu'au moment où nous parlons, là, nous avons un reproche à ça, na juste. Bako bati na suka. Po biso ba Congolais, tomo na polele, poton di masolo qui impunité sili, poton di masolo qui état de droit et koti, bakenda te na suka. Il y a processus wana kasi basuka kaka na 100 jours te makambo ezali ebele message eleki to kota na sujet ya biso 4e prorogation ya état d'urgence sanitaire na mboka na biso oyebi ke mokonzi ya mboka a proclamaka bongo état d'urgence officiellement depuis le 24 mars outiko leka après communication salaka le 18 mars. Si ils ont proclamé officiellement le 24, après Yango, un mois ici, Basengi, prorogation, 15 jours, tout comme une 4e prorogation. Vous avez déjà un effet et côté déjà en application depuis samedi. De prorogation à prorogation, ça se justifie au regard de la situation sur le terrain? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que prorogation et ça, tout continue la situation d'état d'urgence? Problème
ce sera toujours problème, il y a communication. Dans l'état de crise, ceux qui ont négligé communication, peuple a copié, batté, a simbanini, a kendewapi. Toboïté, bakoki kosa la prorogation de basaliwana. Mais il faut payer cette information que dans l'état protocobeli, moyen de suspendre la prorogation, dans l'état d'urgence, ezalité. Pour la mini, et l'okobo est tambola quitté, tala to banda ki boye, et to banda ki titi, to monique, et l'okobo est simbité. Voilà pourquoi, et sengi que, to bakisali sous sunde konanga meda. Parce que la population peut souffrir. Tous vendent dans nous peut tous en sentimenté. Bon, il y a la télévision pour expliquer biso. Pourquoi vous allez prolonger? Parce que tout le monde est en état d'urgence. Et comme il y a Gambela, il y a Zando, tout. Donc, ils ont quand même sous Batouako Kanisa, qui est une astuce. Bozo mitsala pona ke bosala makambo mosusu flou ezalaka na état de crise. Donc problème de communication. Communication de konanga, je ne donne que ce que je connais. Parce que RTNCT, RTNC3T, surtout que on a parlé du peuple. Donc c'est quand même la télévision balamoko radio rali ke yali. Na kama ke jour wana to kataka émission na kati ya zando mona mbali moko bisinga mama filo na se plekte pour kataki émission. Ngana tuni olande kinga wapi abina lande ki na radio. Donc son talandi télévision te akoko landa radio. Tout à fait. Ce qui tolandi na radio te to kolanda na ba radio ezali ebele. To kende na ba radio communautaire ezali na ba wenze place baninga bazoteka ba gambela. Bokendo ko pesa bango information, bon la kisa pourquoi est-ce que état d'urgence ezali nécessaire? Vraiment moi na yebité de comédia tozo kende na ba classe pour ba diplôme na biso evanda na banda. Nzoka ba diplôme il faut ça la musala. Ce qui ngana zaki courageuse na vanda na ndako na yeba ndena ko yeba ngai. Parce que ndeto autour ba projet à 100 jours ba appel d'offres ezalaka te. Mboka na biso ezali olamuki na tongo ba pesio kibokonzi ozui mona tata mwasi na bino oya yebi communication ta mokete otie na place. Ozui les qui non mwasi kaka parle ba français a bien azana ye expert en la matière te otie. Voilà dans le baquet na tangu oyo communication ezali plus que même nécessaire. Et Sengeli gouverneur a expliqué biso to comment on a besoin bunda. Alors l'état d'urgence le gouvernement central donc quand on gouverneur après mais état d'urgence c'est plus non en tout cas nazana gouvernement central parce que maintenant yawa oyebi gymnastique na salite pour na nani embouteillage pas si ezali et puis dans l'autre temps bato pe basalaka na zando ba souffrir basala kati ya zindaku bazozela ke bofungola ne fiske bango pe basala ba activité ba lesa pe basina bana na bango na basina bango mbele na bango siko bino bokangi sans koyebisa bango le pourquoi alors bisika surtout oyo éclairage ezalité et ko benda doute voilà pourquoi nazo ba question qui tâtonnement ezali nazo bangate tâtonnement ezali pesa ko le gouvernement a justifié que peut-être que bon situation est toujours mabé parce que bah quand ils ont maté non tant ba décréter qui ba proclamer état d'urgence président proclamer qui ils ont moins de 100 cas mais les autres commis plus de 4000 donc c'est quand même bon na aider bango risquant ya ko bon parce que na ko lo ba ka te na expert et tout na aider bango au moins d'être ba émission de Chayobo ba yé covid wana mbongo ebimi ebele ba yé ba pesi mbongo ba yé na awa na canal kin ba pesi na CCTV ba tiki mbongo a covid ba pesi ba communicateur na bango chaque à travers les chaînes de télévision na ba radio na minute tout ça na ba débat il faut bâtir ba expert na bango ba kende ko expliquer au même moment tant ba ça ko expliquer na ba télévision ba mususu pe bazala larguer sur le marché pour la que nous passe la véritable information que voilà état d'urgence est opposé en pour la et puis ba yo kapé population et ça bango oui na ndenge bosengi parce que balobi le peuple d'abord ngana zaka toujours au centre. Le peuple d'abord, donc le peuple est au centre et développement. Le peuple ça ne fait pas si naït. Mon beau temps là personne ba tombo ki boye. Ah est-ce que bon ça na nos peuple lingi. Vraiment tous à la sans sentiment pas ces ali mingi état d'urgence oui mais prorogation wana ils ont faire souffrir peu battre. Botala yango bo pesa explication exacte
pour na batu ba mona ke non pour ba lembi pe wana nazo ka penza ke ozo sala analyse moko oyo penza oya solo penza oya sans complaisance bato tout na mingi effectivement bato tout na mingi population bazolela bato chaque jour nazali na papa moko lobi papa tamba na yango azolela mais papa biso banda oteka ba activité na biso banda ba suspendre tout lelo tout tika pour ozota moi soutien à gouvernement central été mais bazo continuer kaka prorogation so moni bato otamba na cité est-ce que ba bita kama pasi yango yo kasuli kambo c'est compliqué prorogation ezali mais ce qui toqué sur le plan médiatique toza na guerre contre les chiffres. Les chiffres sont s'accentuer. Tout le monde a été, population a sentir que prorogation est minime. Parce que tant pour l'Amkalobi na top Congo, tout yao, tout ça qui na 200, tout comme na 300. Tout ça qui na 400, tout comme na 500. Donc ils ont fait ça déjà doute. Que bango ba lobito pour na bango ba yebite to vendre ndako pourquoi? Ba bébé, biso to vendre ndako. Toto si bango, malade yango ba zo lango wa. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut et sengeli ba pesa biso information pourquoi ba besoin prolonger et ceux qui va aller prolonger population fait toyer ça donc non botika pe biso na to se débrouiller ba yebisa pe aso yo ba donc donc ya biso le to so ka belé 6 millions 7 millions papa ba ça là nini parce que jusque là le gouvernement a promettre qu'on fabriquer ba masque 15 millions ya masque mais Nicolas ça mais c'est ça pas vraiment peuple congolais na pesi bino félicitations parce que ba on va se faire fabriquer ba biloko na yeba ite que population azakape boy makasi mutu nyonso asali makasi ya kozwa moi masque na ye et Nicolas ba que peuple na biso congolais ya RDC toto saka ba kondi mingi tant yo lobi ke mutu na mutu ala ta masque na ye ba luki balati mais bon c'est bon ta pe passe ya peuple papa tout à fait passe ezali merci beaucoup maman Philomène Touloula Mbombo Kachala. Merci beaucoup. Ndeko conseiller Jean-Baptiste Boumanza. Prorogation à prorogation. Au regard, il y a évolution de la situation sur le terrain. Plus de 4000 cas déjà. Il y a bateau qui a touché. Depuis Banda, c'est vrai qu'il y a aussi des cas de guérison Ezali, DCP Ezali. Mais vous pensez que c'est justifié que les lots va proroger au regard de la situation ou bien ça fait quand même trop? Peut-être un problème d'information, va expliquer la population de maman. Filo ou Tikoloba, va faire information pourquoi on va continuer à proroger. Et puis, la condition il y a population. Parce que les oiseaux dans la cité, il y a des gens qui place les oiseaux. Ils ont mis tout ça. Chaque jour, ils sont là. Moi, puis le gouvernement central est athée. Attends, le gouvernement provincial. Tout ce qui est bon, le gouverneur a dit que c'est si bon. Ils ont passé. Moi, je vais priver les oiseaux. Ndeko Mopanzi Sango, pasi mingi na motema pona ya nola na motuna na yo. Prorogation et salami tozokenda na 3e mois oyo makambo oyo ndenge bandi. Il est vrai que nombre ya malades est akomata, mais omoni biso awa toza na économie moko ya faible. Bamboka mosusu ya bapaya kuna tango bazalaki kosala prorogation bazalaki pe na facilité bapesaki population, bazalaki pe na facilité bapesaki bakompagnie mosusu. Et puis awa epa na biso précisément na Kinshasa eloko eza kosala pasi nini te sikoyo Gombe ezali confiné. Raison de départ au Gombe ezalaki confiné balobaki ezalaki épicentre ya maladie wana. Siko épicentre elongwe na Gombe. Ndenge nazo ke comme soki limité soki wapi. Mais pourquoi Gombe za ko continuer kozala confiné? Or centre ya makambo nyonso ya mboka efandi nde na Gombe. Justement, il y a le fait que sur la Gombe, moi je vais la Gombe zate parce que le Gombe, njili ba koya, limité ba koya, bato bazali koya, yo zali komona eloko ezo sala ma commerce, ezo sala ma ba policier na bato bazokota. Oyibi esalanga motema pasi. Un jour nga nakendaki na Gombe, naza kobima, nakomi awa na Wileri na mot des arts. Baye singa pesa jeton. Nga na bino, nga naza na jeton te. Bon, lokolo za na jeton te, baluka kenda. Nga naza na jeton te, babenga kinga d'urgence na hôtel de ville. Na outi ko répondre na rendez-vous à hôtel de ville. Nazo kenda pe ville te, nazo bima.
Oh non, ce que j'entends wana baluka. Oh, oui, mais major. Mais Yosa major, qu'est-ce que cela a à voir? Nous connaissons ici, Namboko yo, bato bazwa ba pété à lisano. Oui, mais tant qu'on fait les kotawa, na kofungola moi parenthèse. Rapidement. Leki moko abenganga parce que bisona moki ana Christian badi bangi pe à son âme. Tozala koloba ndenge bato wana bakota ndenge bazala kokabola bagrade. Leki moko abenganga alobi présent yakawa yakotala makambo ezoleka. Bisika bakabola ka bagrade. Nami déguisé na lataka on ndenge bato balata so bazokota pa ya corona. Sokoza miso ya ndenge mususu te koyeba ngate jamais da. Oyebi atanga wapi? Si ma porte. Na bomba mawana bakota babanda réunion na bango bakoma kabola bagrade. O mususu batuni bon. Yo grade na yani. Oyebi réponse na iya kichwa mbili. Iya kichwa mbili. Kadi oya mitumi bale. Ayebi ata komba grade te ya yebi ka mitumi bale wana. Et c'est comme cela que notre armée, notre police a fonctionné. Babeme bazali, bateme bazali, bakipa bangote. Donc, état d'urgence, d'accord, mais il faut que tu aies la vie à bateau. Jamais d'art, les gens souffrent atrocement. Et puis, ma mesure barrière, quand on a qu'à cité, non, on a occupé. Bato bazo occupé, on a pensé. Si on a une Chine populaire, on a une Tchango. Les alliés sont. Bato même, on va comme douter. On corona, on a été. Oyoki na information à regarde la situation que na yo est essentielle. Qu'est-ce qu'il faut? C'est là naza koya. Olandi na information ministre de la santé était nyaza na Mbandaka. Il y a quelqu'un qui sensibiliser na Air Congo pour na nini population ba bengani groupe à riposte ya Mbandaka. Il fallait ya quitter sur le terrain akenda ko calmer. Makambango maman lobby a information na bani, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on tienne compte de nos paramètres sur le terrain. Tu veux que malade est en Mboka. Tu veux que passe en Mboka. Tout en bloquant maladie. Mais il ne faut pas bloquer la santé à bateau. C'est vrai que les lois commis 11 provinces sont allées toucher, nous avons la statistique. Mais il y a des provinces qui sont allées toucher. Est-ce que c'est activité ça le matin, peut-être qu'on va alimenter, puis qu'il y a ça lobby. Qu'est-ce qui justifie ma province sur l'activité? Si je suis activité dans ma province, où est-ce allez toucher? Et là, quand on réalisme na makambo. Na landi député provincial, mon coso qui a province ni à lobby, mais n'dengue ni biso wa tozu malade wa nate. Mais assemblée provinciale les autres CGT. Assemblée nationale baza soki combien? Baza ko siéger Sénat baza soki combien baza ko siéger. Et là, quand on sengi ba déconfiner Gombe. Raison où ba confiner qui Gombe za ko se justifier les sous-terre. Et là, quand on sengi ba tala comment mboka ekoki ko rebondir après Corona. Le plus grand problème c'est après Corona. Ndeko Jean-Baptiste Bomato connaît très rapidement parce que surtout comme 50 il faut des appels, il y a Ndeko Zolanda Biso et Belé dans la radio P CCTV comme sous à Kinshasa c'est vrai il faut pas déconfiner Gombe mais aussi moi je les pour le marché central. Tout le gouverneur c'est vrai que quand le marché central pour le confinement à Gombe mais à la suite il y a confinement a eu décision il y a ça la réhabilitation autant marché à Sika qu'on a un problème contrat avec l'opérateur Bazaki Libosoana parce que Zalaki n'a avantage il y a ville il y a Kinshasa semble-t-il de l'autre monde il y a comme kotonga moi ba marché à Mike pour bateau Bazaki kotonga na Zando côté na Zando ba kinde côté ka na ba marché wana marché Itaga etc. Ministre vice-premier ministre intérieur saisi du dossier alors non il faut suspendre les travaux. La construction marché central parce que tout en période il y a état d'urgence sanitaire ils ont autorisé les bateaux qui n'ont pas marché bon ça la mission là vous allez ensemble béné et puis justice et ils ont pris décision que opérateur qu'on est basé préjudicié droit na bango etc. donc ba ko buka ba bloc ba autorité na ba période de confinement il faut pas ça là un moment opportun na nini mais tout qui gouverneur la réaction je crois le week-end
Alors oui, clairement, message, réponse, c'est pas dans le Premier ministre, il y a vice-premier ministre pour le baquet, bâti Kabiso na Kinshasa, ça la Moussala na Biso. Marché central, et Kotongama. Ce qui est tongamité, les lots, ceux qui même va déconfiner Gombe, aussi le temps que va travailler, ça limité, va refunger la note. Où il y a l'unité, à que nous sommes en place. Réaction à gouverneur à Ville à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans la polémique qui va les Kawana? C'est pour la population va gagner quoi dans tout ça? C'est l'anarchie. C'est l'anarchie au vrai sens du terme. Yo koyeba ki etango yo vice-premier ministre Kakaye wana Gilbert Kankonda zwaka mesure que ba gouverneur ba rapporter ba nomination ba salaka. Oyebi ke ndeko na biso Gentini akomaka mokanda asinyaka na leki nanga Pancras bongo gouverneur ya Chwapa. Ba rejetaka makambo yo vice-premier ministre alobaka. Il n'y a eu aucune sanction. Lelo yo makambo ndenge za kola. Oui, makambo ya zando wana batebele na yokaki na landaka mingi kini makambo ya Molière. Bato musu bakwaya na tension, bato musu même bakufa biloko ya moto bokoya boko panza boko tumba, mais qui va dédommager? Il y a quand même une hiérarchie. Ordre ezali na bamboka nyonso yo Nzambe asala. Le gouverneur ne peut pas être un électron libre. Non. Ce qui vice-premier ministre à l'obé, Tala Likambozali Boy. Parce que vice-premier ministre est chargé de l'intérieur et sécurité. Bah, information de fois, il y a un gouverneur à Zanangote. Mais vous prenez une décision, na moni wana et pas na wana lingwa la kuna soki ba komi ko ya na marché à Kalembelembe ba mema bango soki wapi et bazo désengorger marché central donc comme ko toka moi partout et biloko wana esala makana temps normal. Est-ce que ceux qui toquent pour interroger le programme d'action ya gouverneur Ngobila tokokuta action ya za comme un programme ya Kinbopeto sans contenu. Faut Kinshasa est comme propre partout. Bah. Non. Tosengi ordre, il faut ça. Merci beaucoup. Tosengi ordre, il faut ça. Yo gouverneur, au cours d'un bras de ferté, na vice-premier ministre. Alors, mais quel vice-premier ministre? Maman Philomène. Tape 10 points sur la table. Maman Philomène. Tika nasili sanesi kawana. Nakanisa vient nabiso fait mongoldiak. Na lombango parce que il faut. Et à son âme, c'est rapidement. T'es vieux mongoldiak te. Les vieux qui sont mes qui a commencé. Ndenga yebisa kabato. Ba jouer à léopard. Ba l'accès adultère na bango. Merci. Vice-premier la qui s'appelle Oya. Merci maman. Merci maman Philomène. Touloula Mbombo Kachala. Oyo Bini. Est-ce que c'est pas peut-être que tout ça la décentralisation gouverneur peut avoir le pouvoir na ezali à ça la mosala na ndenge ezali gouvernement central à ça la koyaye mais na lobi est-ce que le problème est au-delà te ba beta mutu masasi na simate c'est kazo banga pa population ya Zandu comment ngana kozo naza biloko na ngana Zandu naza opérateur économique nazongi na ndako po boyebisi ngai ke tout ça na état d'urgence yoya na sima obuki obiki pona yoki ke baza pe na problème pona ko buka ba ndako ezali tout autour ya marché central mais il y aura de pertes batu wana bozo buka bango ba ndako na bango bazwa ki contrat en bon et due forme na ba prédécesseur na bango bazali kutu bata famille politique na bango Hassan wana ndio vyaza pe la base makabele Hassan asomba ba ndako wana ya pembeni ya marché central na époque l'époque ya Kimbuta za mutu o za famille politique mona na Gentini Ngobila c'est vrai que bataille projet avant non au moins ce qu'on message bayemba ko na bazaiko bayemba ko partout o kansake partout ozaka na zaiko ozoka awa to komi likambuya ko tosa mibeko pe ko tosa l'état Gentini Ngobila zali gouverneur nazali ko respecter yebe sengeli respecter mibeko ya l'état sikoyo tozomona ke même ata coalition yango to balobaki ke ezotonga marché central non manque de respect na boyango te manque de respect tonga marché central batu bayeba ke lelo to na Zandu te
parce que boye ezali te ko profiter na sima so bato bazate. Donc le problème ezali condition ya ba droit ya bato. Mais droit ya moto faut ezala respecter moto se esengeli yeba ko surveiller biloko na ye. Soit abimisango na bazando abimisango bisiki ezali et puis yeba ke esengeli to ça fait vice premier ministre azali à intérieur. Asa moninga l'État. Na mona ngona nous to so mona makambo. Ceux qui balobi oh ministre ya portefeuille acté nini décision chef de l'État na kosala te. Kuna Jantini Ngobila to savait peu oh avant dakimia qui ne kotongama. Donc tokomi nkonanko ezala te. Président de la République esengeli amona ke coalition na yo asalaki bango bazoluka crise parce que so tokomi komona ke banga kana bango président bango bazala muto bango babanga kingakati. So balakisi yo ba photo oyo bakendaka nde bakendaka na sima na mona basala ngo même na bangulu vraiment bo excusez ngade bangulu bakendaka liboswana kotosa ya kosakana te. Donc pour la bango président de la République a so représenter le côté donc akolo banaye lelo quartier ordonnance bango ba rayer. Merci maman. Il faut toto samibeko to comme la période oyo sengeli ke biso toto sa bango pe bato sa batu na bonga ziko. Moi peut-être que kaka état de droite gouverner certainement zo appelle. Non, on est anarchie. Ezali anarchie. Ya on a lobby que so mesala ba yemba kona zaiko okotika la muta zaiko tikela batu mususu ba diriger. Merci beaucoup. Voilà. Si on a lingi kaka 1 minute seulement comme ça toko je m'appelle 1 minute en tout cas déborder te ça mon commentaire mouké pour un dossier Assemblée nationale vice-président il y a bureau de l'Assemblée nationale donc les 12 juin prochain il faut remplacer ça l'élection déjà depuis la candidature samedi et kosuka lelo il y a 17h l'Assemblée nationale lobby va quoi afficher le 9 va quoi afficher et puis va venir campagne électorale alors finalement tout le monde qui Kabunda tiki makambo ya justice apprendre acte donc qui va même na réunion na siège pe na mokonzi mboka Kabunda tiki makambo le président Aya UDPS bonjour place Azali bonjour na famille politique na mobimba na secrétaire général Augustin Kabuya o azali ko sala musala ya kitoko na parti elongo na batu nyonso oyebi batu bazalaki ko zela ke UDPS panzana so yebite mais ba kutake béton fermé baso le casco ba électron libre to lo bake eloko bazali ko zela nde basala lokwa basaki na palu na IDPS ba kozwa yango te élection au salama na IDPS yango to lo biso to saka mibeko ya parti et lobby que moto moko akoki ko kende ko remplacer Jean-Marc Kabund na perchoir kunate en tant que vice-président et liko lo bateke ba négliger bino ke boza mayele te famille politique nyo seza na ndenge nango etambola tala so katisika na ngambo o mususu wana so balobi na bango ke ataza ki na perchoir ba yebise ke kat kende kingakati au kat nazo discipline ezali IDPS discipline ezate non balingi ko panza nde IDPS ndenge basali na palu to ki déjà ba député so ko mulumba to sana tida te problème ezate ezamba liboso IDPS abanga makambo wana te et hier c'est balobi ke soki IDPS atie mutute bango ba ko parce que ezali posa ya cash assistant na mboka oyo basomba na bango ba député basomba na bango ba ministre surtout bazangi na opposition lelo bazawa so na tangi bakombo na bango ya olandanga pamba donc to mesana basomba batu nde bazana basomba bango akotuna mutu ko ya bwino chibala Jean-Marc Kabunda ezali to banga te Jean-Marc Kabunda déposaki nani plainte na ye to so zela Jani Mabunda sala musala yango nazolo bakina minute nazo banga na justice ou parce que nous sommes décriés et ça met dans l'illégalité le plus légitime. Merci beaucoup. Aussi le cas d'échéance wana ezali et le sam na motema mabe déposer yango to lobby ata déposer ata basali tokota la bino c'est vrai lokola bango basali ko luka crise. Merci. Merci beaucoup à tout réalisateur conseiller Jean-Baptiste Bomanza en tout cas 1 minute moi analyse na ezali pour makambo etali pour ce premier vice-président de l'Assemblée nationale qui débat nge bandaki ti lelo de tokomi na calendrier électoral IDPS a contesté Jean-Marc Kabunda va saisir justice mais lelo c'est comme si va tourner page dans l'Assemblée nationale parce que calendrier bimi les 12 déjà tokoye ba premier vice-président ya Sika va remplacer Jean-Marc Kabunda IDPS a participé à titre de candidat ou a tinate bon là na koloba objectivement na likambo wana dossier militaire à tous oui dossier à Kabunda les conséquences un vaste complot et banda utakala
oyebi que chaque fois Jean-Marc Kabunda banda kosala ba meeting na ye na base soki alobi bato ya FCC bazoloba kaka non il faut pétition likamba pétition ane loba makala il faut pétition pour alongwa wana aloba bakoyekola konager il faut balongola ye aloba non bipa ekendaki meeting na Chikapa il faut balongola ye na likambo wana il y a deux parties. Jean-Marc asalaki réaction na ba propos atambo mwamba soki ba député balingaki ba mona clair il devait interpeller soit le bureau de l'Assemblée nationale soit le bureau du Congrès. Lui a donné les chiffres. Il fallait des bureaux à Congrès se justifier. Tous les étapes, tout comme ce qu'on a calendrier, il faut placer moins rapidement. Parce qu'il y a des candidats, il faut que les se prononcer déjà de façon un peu. Je crois qu'en ce qui me concerne, il faut qu'on donne comme conseil aux Alanines. Conseil et l'Assemblée nationale, il y a de grands dossiers. Dossier local au rapport à CENI. Depuis 2017, Bango Bazo clôturer session ordinaire. Discuter dans rapport au Natel. Il faut que l'Assemblée nationale a revoir. Il ne faut pas qu'on soit à décision à précipitation. Merci. Ou suite à analyse à officine, lesquelles décisions risquent de provoquer la crise après. Merci beaucoup. 082 33 33 749. Oui, qui est clôture la session ordinaire mars, les alibons le 15 mars prochain. On a parlé du peuple national comme l'Assemblée. Donc les 12 soit 6 élections, 3 jours, pas clôture. Bon, tiens, ma casque pour tous les appels. 082 33 33 749. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Médard. Bonjour. Nazo Kabinote. Allô, bonjour. Retour aux invités, Nazo Kabinote. Allô, bonjour. Bonjour, papa, bonjour. Toujours comme madame. Allô, bonjour. Bonjour, toujours Kayo. Bonjour, monsieur Médard. Bonjour, papa, aux gens en Zélasi. N'apprécie beaucoup la Kala. Ouais, c'est Jacques depuis le métier, n'apprécie beaucoup la Kala. Le saco, maman Philomène, il est l'autre dans la félicité. La CPI, pour l'intervention dans le lot, on s'est complété vraiment à la société civile. Au monde, il est l'eau passe à peuple congolais. On reconnaît que ma faille côté la bio. La lutte très bien. On dit que bazo tout ça n'a pas de côté. Ministre intérieur, gouverneur à autres les ménages. Donc même état déjà ennemi battu la souffrance, nous na économie na niveau moko au côté qu'on imaginer. Message à boué na kosenga yo mema ngona base kuna la 10e rue au conscientiser dans des ressources. Merci. Tout l'unité ba ko o ba sala ki ba muni balewa na biso to zalaka d'accord na ngoti. Na petit pendant merci lelo na sepelaka na mingi telingisa na melelo na sala simala. Merci. Au début de la week-end. Merci beaucoup Ndeko limité 082 33 33 749 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 Bonjour papa. Pengi soit comme nani? C'est M. Maloueka. Maloueka. Oui, papa. Dans la émission, on a d'éviter, en tout cas, dans la nuit, on va d'éviter la passe. Contribution à nos arbres, à Corona. En tout cas, les choses que j'ai souffert, ma casse, la situation de respecter. Mais est-ce que comment va docteur, et bien la docteur, vous pouvez aller qui est à ce vote, mais comment basé sur la maladie et le matin. Mais ce docteur a trouvé des produits. Pour la nuit, c'est le docteur va souffrir et toi qui s'attend. Mais tout ça, tu es magie, 4 000, si tu es comme la 8 000, pour pas qu'il y ait un Congo, donc c'est là. Donc, c'est la partie. À ce moment-là, le docteur, ou un docteur va trouver des produits, ça va, on va passer à ma campagne. Il y a maladie, voilà, tout comme ça, il y a une solution pour c'est bien que souci d'abandon, moi, les athées.
Merci papa. Merci beaucoup Gonabiso pour la question. On a une préoccupation 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô. Bonjour papa. Allô. Allô. Bonjour. Vous avez oh là là, de quoi ça quand dans la singa et certainement ça retour so bengi au côté dans la singa tout n'a pas ça comme se présenter pour toute une question malamoko tout peu préoccupation ou complément d'information. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour papa. Allô. Bonjour. Vraiment les lots il y a ma photo, il y a Maï Messopati. Mais c'était dans ma propos, il y a vraiment Philomène Lélo, en tout cas, à télémine en position, je sais, mais c'est que c'est un problème dans le niveau de base, mais il y a l'objet de bosser mon Zambéni. Merci beaucoup. Merci. Volume radio Nabino, to écran Zolanda Bengibiso qui tient mon pour. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour papa Medali aussi. Bonjour papa. Au Bengibiso puis. C'est Gaëtan Bouloukou, na Bengibino depuis Kingasani. Oui, Gaëtan depuis Kingasani. Oui, préoccupation de mes abonnés, pendant na évité ce qui maman Philomène à la kilo n'a bisouni. Na si le na base banque na makambalokio pour les défendre le peuple congolais. Donc tout ça satisfait. Tout est bisakai azala batishu intellectuel, lokolaza intellectuel. Tout est bisaki qui jamais encore loba qui mais le te comprend qu'il y a des réalités. Pour encourager maman na lingako mingi mais na za kala muka na lingako mingi. Mais si Kagane Bacho, le long de tout bois que l'on va faire, maman. Merci, merci beaucoup. Maman Philomène, nous avons fait le 082 33 33 749. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, papa. Oui, Ndekopati. Ndekopati. Papi. Moi, loko ya malamu makana mokano makilo za la kabonjo. Reste wane za la kanabe. Tuni langa ya lobaki soki ja marque balungo idete tunga kana na émission na yo. Lelo balungo je sais que loko ya kunoba azwa kanwa. Poste wana ya premier vice. Ila ide presika kate. Ida ya cash. Après de presse la boy Congo pe kukuka te to mona kuti mingi babo mano Congo ango yimo ko kutu alobi mingi Congo zo kufa atoka yebi sa maskilo azoyoka la propos ya lobi le vraiment to ki azwa kata chaque mona président Faki alobi la pardon. Merci. Congo de deux okende mondi matana guise na 18 ya Kabila par rapport à un mois il y a tenu que tu le mot que j'ai à Kokufa Jean-Marc Koutoubo balongola écoute à taille de presse plus que la statut de presse du président Aïe à la carte bon mon quoi il m'a filé à Yébi donc Jean-Marc a coûté taille de presse c'est le président Aïe la statut de presse à la carte. Merci. Merci beaucoup. Merci Nico. 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour papa. Bonjour papa. Bengi Sopi. Allô. Puis question. On a béni la commune matin. Oui. Nangaki nalo ba par rapport à makam obinvité ba lobi lelo. Azuba nazana ngamuki ya lamuka. Même makam oyo tozomona prorogation ya l'état d'urgence wana
eza kaka mpona ngobila asilisa misala na ye oyo abukaki nzambe mpona yebi ke soki bato bazongi bongo ekocreye trouble makasi kuna na nzambe donc eza nango mpona makambo mosusu te eza kaka mpona ya ngobila ya mibale te nalingi aloba par rapport ya ndenge mama fila oti koloba bato bazotosa présidente bon malgré toza bato alamuka so emoni kene emo bapese tenge bazolekana te bazobimaka na raison par rapport ya souffrance oyo bato baza nango nandimi te ke soki souffrance esili na koka motu moko akoya kolekana tv mpona aya kocontribue président de la république oyo elobisaka biso ezali par rapport ya souffrance ndenge ezali komata na kati ya moko alors président de la république eloko oyo ye fayaki asala ifayaki asenga récolte ya bavoi ya badépute badépute bazalaka nommé na parlement wana ndenge azomisaki badaniel safu na bana nyonso. Merci beaucoup Géry Aleka Bongo tous à la même langage. Merci tous évolué mais il faut préciser prorogation à état d'urgence c'est Zamo Konzamboka, c'est le gouvernement central, c'est le président de la République. Mais confinement, il y a vu la Kinshasa où est le gouverneur Gentini Mobila. 04. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Papa Médard, il va papa Chine. Papa Moro Tokomi Nango, il va Mbokaya, directeur de cabinet puissant. So la Silisi Makambo Vital Kamere, on dit que ça le matin à l'Assemblée nationale. Parce que le directeur de cabinet de Maker Mwangu a bloqué non seulement les avis sociaux, il y a un agent de l'Assemblée nationale. A décidé sur paiement, il y a un assistant parlementaire, Azobo a notifié Bango. Parce que j'ai hasard s'est retrouvé dans deux scalaires. Scalaire, il y a député, là il y a directeur de cabinet. Azobo a notifié parce qu'il a dit que à côté de l'intérêt naïf. Merci. Merci beaucoup. L'Assemblée nationale, mais ce n'est pas au directeur de cabinet. Il faut parler peut-être de la présidence de l'Assemblée nationale pour aider le directeur de cabinet pour prendre des décisions économiques assistants. Effectivement, plus de 5-6 mois, l'assistant parlementaire, il la prendre en bongo. Si ce papier, le député à Kala, il a droit, il la prendre en bongo, le dossier, et ça, moi, et bien, il éviter ceux qui vont contraindre budgétaires. Est-ce que bon, ils ont bimandé, ils ont foutu à mater. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout ça, l'émission comme ça sur le dossier, tant que vous avez ébulé sur ça. Tous vous appellent Yasuka. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, papa. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on a Ndeko Cédric? Ndeko Cédric, faut bien que soit. La bonne Nadelvo. Nadelvo, oui. Bon, la ligne, nous sommes qui m'a le bon moment sur la lobby. Contrat et administration. Et là, qui nous a été mis à signer à nous. Et là, nous a signé à nous, Jacques Mbunda. Jacques avant Kimbuta. Jacques Mbunda a signé à nous. Donc, maman Philo a vu se plaindre avec le gouverneur, a respecté le vice-premier ministre. Entre le vice-premier ministre et le gouverneur de la ville, là, nous condamnons la ligne de maman Philo et nous. Alors, avant de répondre, on a une réponse. Donc, ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, donc gouverneur, à dépendre, Azali hiérarchiquement, Azali vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Voilà un peu la réponse. Mais gouverneur, Azali patron, il y a une juridiction, donc il y a province donnée. Voilà. Dernier appel, Neko Géry. Dernier appel. Ok, Géry, à l'obito Zoate, peut-être qu'on poursuit dans la deuxième tranche dans la radio. Maman Philomène, il est là dans mon il faut le belé. Le bi au sali analyse, il y a société civile, donc au talib intérêt peuple congolais. Il y a Bakinois, il y a Bato Balandibiso. Réaction dans les années. Merci Mingi. De l'eau, vous comprendre encore bien, peut-être pour tous ces belés dans le plateau ou quoi. Donc, boye barandengate, gana zamuta société civile makasi parce que na yekola kosunga population na na koti na pouvoir te. Au moins nous sommes en 2023.
voter ngabo banga na binote parce que na okelu kambongo ti na lo bango na banga te ko na nango déjà na boki moi libanga et biso ndeto zali ba photo diriger bango ba mona ndenge parce que ba jija ka mutu soki na quotité tout à fait nazana moboye na simba na kwa l'état te salaire kutu na yeto na zakana ya combien mais nazana ONG na sunga babola na sunga ba mama c'est pour dire que na sali vraiment la société civile mais ce qu'on dit engagement par rapport il y a parti politique tout à fait normal parce que nous allons charger communication il y a motumoko oyo nazali komona ke ba droit na yezali lésé de la même manière oyo na linga kabino ko souffrir te nazala ONG mobile maman donc c'est pour vous dire que nazala mananga maman week-end on va qui ça qui défi on a rendez-vous des auditeurs que surtout dans le Jean-Marc Kabou au koleka wa hein et vous avez rappelé on va le mais na yebiso ke pona ngai ya longwete heureusement téléspectateurs n'ont pas auto-perception réponse biloko yo téléspectateurs auto je crois que batebele bayoki merci Jean-Marc Kabunda azali sujet il y a pas si on ezali ko leka na assemblée nationale c'était papa parce que azali ko luka ko sunga ko bimisa o badanga démocratie na parlement na kuna l'Assemblée nationale ya on balingaka ete azali lititi o ezali ko sala ezo suwa merci maman donc maman on a biso alongwete pour na motema mabe mais toyebi ke liboso tozokende nazali prophétesse te pona lobe oyo ya sima merci beaucoup maman Philomène Touloula Mombo Kachala pour la conclusion na yo ndeko Jean-Baptiste Bomanza. C'est vrai, apparemment, tout le monde tout noté, mais oui, la meilleure réaction, ça veut dire que vous êtes peut-être en phase, là, mais nous, on a autour de la prorogation état d'urgence, moi, guerre entre ministre, vice-premier ministre et ministre intérieur, le gouverneur, voilà, on a pris élection, il y a bureau, il y a assemblée, il y a vice-président et assemblée nationale. Bon, on a quand même le binga nazoki motuna penzate, zaka na leki moko apesenga losako nayokaki ye peut-être qu'il faut nayanula na losako na eleki loko apesenga losako nayebisi yo boye bapembwa akape nyama elingo eloba nini soki bapesi mbwa akaba nyama nani akolia wana ezalaki réponse ya losako mais système wana ezocontinue oyo mbwa akokaba nyama ezocontinue oyo tolingaki esila ezocontinue il faut esila nangi naloba boye na makambo etali assemblée nationale d'abord nga namonaka awa soki makambo ekomi koyinda autorité morale ya FCC na autorité morale ya cash bakutani o basololi boy basololi boy basololi boy ba autorité morale mibale mais siku na likambo ya moneno parce que Jean-Marc soki akotaki wana ezaki ba accord bayokanaki tango oyo balongoli ye na tango bakomi ko remplacer ye ba autorité morale mibale bayokanaki basololaki wana motume ya liboso ya mibale assemblée nationale bakenda mbangu te fe mabele elisi aloba mbangu pema parce que bakoya kofungola boîte à Pandore bakoya koprovoke crise ekomema biso mosika eza malamu te et puis nayoki likambo moko awa kende komakera mongo azali en même temps député en même temps directeur à cabinet bon bino FCC boyebisa biso nano bato mosusu mayele baza te na FCC makera asali soki 10 ans comme ministre ya FSP akomi mpe député fanda député afandi te aza kokombine député directeur de cabinet non oyo eza désordre na mboka mama mabunda tala likambo wana soki baimpozaki yo makere yebisa bato baimpozaki yo ke eza kobima propre te na miso ya bato na miso ya bakongolais makere apona entre député national ou directeur de cabinet on a quoi ça double salaire si alors que mebe kombo ke petit simbo
moto a touché 2 fois le trésor public. Il faut justice dans la. Merci beaucoup. Donc, merci. Na kosuki sana bolobaka te roto komi na suka première tranche. Mboka eza na likama, il faut toke bato sala angele. Merci beaucoup. Et bongi effort et salama poto bimisa mboka na libulu oyo ba héritier afdel ba MP ba FCC basi ba kotisa yango ezali wa likamba mabele. Loko bandeko nanga bakasa ye loko mama azali balobaka bwalu baditunga. Il faut que nous puissions sauver. Moi, maman, Koufi, na Mabele. Merci. Jean-Baptiste Bomanza, aux amis qui représentent le Baïbio, qui sont dans Congo, Baïbio. Na maman Nabiso Philomène Touloula Mombo Kachala a déjà à Messena Batunabiso, il y a rendez-vous des auditeurs Baïbi Longi. Merci beaucoup c'est pour qui correspond à l'invitation Nabiso pour analyser tout bête ma solo il y a prorogation état d'urgence Makambetali qui est entre vice-premier ministre et gouverneur via Kinshasa et élection il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale pour remplacer Bongo Jean-Marc Kabound pour placer que moi mon Mouké na Otali Makambo ya justice on a dossier 100 jours. Merci beaucoup.